voire même kokabona wenge idée na ezalaki te aya et pas alanda wera alanda kana nukuna et pas na ekutu na mutu na ekutu de la forêt kutazalaka te boyebi histoire mutoko betela bino histoire te ozomona azali toujours alanda ine côté kuna donc asa mutu monga atika olinga ete bon vie mabe siko défaut ya vie pona ngai na mona ka vie soki alingi mutu ata balobi omona kaka ozaka na mutu défaut ya vie nde yango donc soki alingi mi pesa ka pena talaka même papa Pepe Kale paix à son âme alobaki ke pesa petro la coste makambu vie rien donc ba vie na pe ba mona ba vie na ba mikolo na musique te yekaka Maduro voilà pourquoi lelo sikotala lelo ti wata lo babongo toyebi esprit na bango wata yebi pourquoi lo bibongo comment wata yebi pourquoi lo bibongo donc eza longo kutelo ko kamote bango nde bazomona e danger batuna ye bazomona ye te kokater jamais bon ya azelo côté azana carnet d'adresse ité homme to c'est l'intervention azate bandeko ngai bakozwa pe na bakoche na mutuka ba tie na kata coffre ba kena ye ba chemino film pe bo mona zonika ba catch batozo mona ngo danger extraordinaire aza musicien munene te na Congo bino bo mona te aza quand même musicien munene na combien de concerts na Europe ah ya combien de trophées combien de disques d'or musicien munene na bo checker ndenge ni obi ke bino pe bo amite mabe bo bisa to ba impact musu o ba mériter te frère Missa Mounene, toi qui es prêt à gérer, tout le monde va bouger banane. Missa Mounene, ni disque d'or, ni disque d'or, ni trophée. Ce qui combien de concerts en Europe, ça a combien d'années à carrière, combien de concerts en Europe. Et le côté. Héritier Sima, oui, héritier Fana qui dans la maison, mais Oumeli Bamba, il y a Oumeli Abimi déjà, à Sali Balbon, mais ça a combien de concerts. Pour Zénith, tu vois, tu comptes en gros, tu poses en gros. De to kaka ça lango ça qui concerne yete a diembela kaka donc bilo mwande noa osomon ba combien de concerts en Europe ou a minene rien siko artiste munene ngo ya wapi yango donc ti azawana ba ndeko na ngai bino ne batu ne ba mona e grave wata na biso bata maison mère to yebi de la forêt biso bata maison to ki pana biso tete pour vieux awabi ma motema mabe tala vieux bomoni wera Maduro a raison, au monde bota la lelo, ya moni via qui parana été, atala ka finga na yo, mani ko simbane na nzoto te. Tala me ko simbate, loba me ko simbate. Soba me ko simba, na zo bisabino vrai, eza facile comme bonjour ba ko mo batana so bomo na batelema na porte ni na kuna na résidence na ye. Ba ko kima. Webi go gate, ba ko kima ba yebi bien. Même il y a pas Maduro ba toucher ba tuna été forever pe le problème za balia kana bien ta futa ba on bien te ba trahir ye na milo ka mutie ba teki na zebisa yo futa ba on bien te ba trahir ye ba tuni wana ka alias ba on ni jeune mono mabo makasi akabano ta funga manote entourage no ba lelaka batune bazomona ye batuna ye ba fan na ye bazomona ye tsuba ndenge wata lobi bongo ba omona ngolo ko wata ameka bo meka kasiti wata da lobi bo simba kaka so bo amibali bo meka bozo boya kaka ote bino bana ba panela bo lo bana bino kaka mais ba réalité na kati na monde ya musique wana batu bayebani to ebike oh ba ebike oh nani oh ba tim wata lobi bongo ayebi ye aliana ye avana ayebi esprit na ye biso ba fana maison meto yebike bil kuta yana ndako ne ma no futela soki na salongo so bila sota pena mir akita bagar ba TV panzana to biso to yebi masolo wana ba ayebena ti se Maduro sota mir akuta lo pango kanga ba sota mir ba sene ba musika sika na ndako ba vena so musika sika botu na musika sika biso no histoire bila sotela ba ranking ga yena na Maduro na wenge ay sotela mir akita frappe akuta ba vanda ba osolola Daba musika sika. Ba yebi. Parce que ba mona grave, ko ba mona ka artiste, les gars na TV. Na biso ta wenge to yebi na biso eloko te. Eloko te. Merci bandeko. Bolo bana mo na mo occupé hein, na mo occupé. Ah si na ngapa sa tum sous parole. Obe
Lokobe, weseki soko okoma pale oza mama oloba Lokobe. Ah Lokoba zati Lokobe. Lokobe, défendre artiste encore ba beti biloko. Nalobi ya nakitaki nazwa naotoza babafe moko ndule moza na soir. Ah la gaso ko zo bafle po changwa oloba na babafla. Yeah. Mais basoli artiste na yo za présent, eza mamu na biso ja faire na biso te. Yo za présent. Te omoni nga yebaki bato bayambaki nga nayebaki nga nazaka na bango me bato bakoti wana bamike makasi. Et non mais ba solo artiste na yo za présent, ya ko ba oloba na faire place yo zali o roti na beauté. Na mizongisi sima makasi, na mizongisi sima nakena bango te, na mizongisi sima. Mais quand même il faut défendre l'artiste na yo Lokobe. Mbosa va keshe zani. Et mais nous quand sola wa forest azo sola lobi mambo esenga loba mamuga ya bia o capturer o ya ozoya ya ochena parler o sa vidéo. Yeah. Ba ndule na bango nyonso yango wana ti. Succès na bango yango wana mikolo. Ndule na bango yango. Apa ba kermesse si la giti. Mais Lokobe, ma besko edani. Ba kermesse si la giti. Ndule na bango yango wana ba ka. Yango si ndule. Diske na bango yango. Bino ni bobandi bango bino bobandi ko luka makambo ebi Lokobe. O mafande na bango bino bobandi ko luka makambo. Soki botanga komo na bango te mais e o mambo ezate ebi. Nga tayi na komo na bango te. Teme mutu na bino abetaki kuna betikali ba bureau héritier tikali. Voilà, eza bino bobandi bango. O mafande na bango obeta ba concert. Kasi wodi. Lokobe, j'ai une question. Est-ce que Eza Mabe Nenge leader et orchestre moko aye ko défendre orchestre ne parce que à mon kaza menacé à passer nos défis est-ce que Eza Mabe Eza bien. Très bien non? OK, merci. Eza bien. Ah. Eza bien mak. Mais eza bien, à défendre orchestre na eza bien. Kolobe eza bien, wana TV baloba mingi. Alobi peu bien, à défendre orchestre na. Ok. Conclusion de makambo, conclusion. Po wa muto alobi wana comme on est na Liverpool. Bon, asime ba propos na etikali bataki ngandi. Bon totala injuste ba kuta na nzela soki pe ko sala. Ngo totali kaka. Yem balobi ngo. Ba pe na Kishasa pe ka kuna. Peut-être so ba kuta na nzela pe akosala ngo pe, on ne sait jamais. Totala non. 2026 dola non na débit. Eza non peut-être ba kuta atana mars, atana juillet. Tom talobi makamala comme on a Liverpool. C'est facile ba no lukaye. Yeah. Yes, solo no coach. Bongo te. Mutalobi bongo comme on a Liverpool, aza na Kishasa. Bango baza osoki présidentiel. Kaza na Kishasa na. Baki nous allons bango ye. Comme on a Liverpool, asime ba popo na etikali bataki ngandi. Total nanu aneza nanu na ebandeli. Total peut-être ko salema. Peut-être. Ah. Donc yo défend Pacha. Kalisu. Ouais, boni tata. Non, pepela. Spirita c'est faux, ça va pepela. Tu as un divers hein. Donc vous avez tout le banayo mambo o ezo de kana moment sur tout et bien. Ouais. Bon, quand ndenge ndeko choloba. Biso to na posa ko dokelo luxa nante défense lancé. Ba meka bana o bazo meka wana. Mio jeza mi démo déjà activé. Ba meka ka ko toucher les zaka za ya moko. Quand ndenge to lobinde mo konza mboka lobi ba ko mona leader na bango na kata salon. Ndenge to zo tie bovo. Tozo kate pena mokokoli fato laksa bango ke avant makambo wana na bato banda bango po basala bango bien koleka bango ndeka kolobaki wana ndule na biso mais apparemment zo na actualité te tozo beta lelo na Kolwezi ndule tozo beta et vu que baba coach mama otso ko simba bato na banzoto bakasi ba otwana bato makasi ya mwana moko nyamboka lobi ba meka l'entourage na ye ba komona leader na bango na kata salon tozo tie mokokoli. C'est ça. Mais Pacha, yo oda bena sir ceux qui ba simbi bena bo capturer ça la bena bo capturer.
kalisho wana goga moto na tembe kobuka na kati wana met supérieur kobuka na te bameka fait madame Moukete quand même fait à la gaillard à Vimba mais Pacha assurance ni on vous a nango déjà bon on a qui hérité pas pour ça mon assurance et là on est que l'assurance qui a pour ça mon ceux qui ne rompent ça assurance ni bozala assurance eza bameka omona bassurance ala ya bameka kaka en fait eza pasi bameka entourage ezalaka na kino wana bameka kosala nalobi na komona lida na bango na salon toutie mokoko tozogratte benda libenge na ndenge ateni bameka babayanketa baka motu pasi ana bango batoci te bana baka motu pasi kaka. oui depuis hier depuis hier Gola mo tom a do convaincre bisu na wo défendre fait depuis hier c'est les cas kosalik lo ko benga na ka se wande cho so la pena bani mais le ko ko tani mai ndeko calcio oui Pourquoi na téléphone moko makambo président sur le banc depuis kala et hier enviaka ba petite enviaka ba grand oh ya chaque wenge ya 4 wenge 4 fois 4 petit nani goni nani calcio ndeko calcio oui nazoka ya ayemba mo donc enviaka ba petite et puis yo moko yebi que différence qui na oyebi très bien ndeko calcio ndeko lokobe bo contacter ça wenge te to yebi bino te na wenge bo quartier latin bo ko wenge wa wana biso bo quartier latin bo wenge te bo quartier latin papa OK ça va donc quartier latin toi quartier latin ko bo tanga komba wenge te bino bolinga botika yonde nani obino binga wera bongo wera neka biso wenge pena biso wenge botanga na quartier latin maison mère ko OK biso 4x4 4x4 yo zate yo za wapi bibi ndo kunete 4x4 bavia wenge balingaka misia kene quartier latin te na peso jiba alingaka fere te OK malembe kasi malembe jiba alinga fere te wala alinga fere te blesi bula kuta reko bato so balingaka bango ye te akenda quartier latin bo contre quartier bana batalo tangi oui ya dépendant na bango te bon mais botanga na komba wenge to boyine na komba wenge bolo ba makamuna yo nani biso to landa ba via wenge nde balobaka nde biso la to bino banani biso wenge 4x4 tout terrain maison mère biso bo boya quartier latin bino bo pona coffee bo adopta coffee papa bo kene pas coffee bo ga wenge yo quartier latin ça te faire dans la papa te faire dans la papa OK quartier latin kasi bo bolo ba faire dans la bakulutu faire dans la bakulutu ça fait pera za ba kulutu bolo ba kande wenge te bo ba quartier latin azangembo ba kulutu manindeke chef oui ndeko calcio oui na yoka yo ndeko oyebi ndeko wana alobi na se wana alobi eloko moko très intéressant alobi fere aza nini ya manindeke fere aza yesu alobi makambo solo bopese bakadoko problème te mais botika ndeko tanga komba wenge fere aza nini ya manindeke fere aza jésus papa nazotindelo lio bato bayebi koloba bazali merci beaucoup na sepeli samedi moko bien na miziki nindeke alobi eloko moko ekangi journée nini ya manindeke fere aza yesu fere anyama te merci ndeko kumisi lider na ngai aza le chef de ba musicien frère le chef oui donc azanga chiffre donc on peut compter avec le chèque
Bala suka te bala liboso kotanga komba wenge. Yoka, Zero Castro. Lokobe yoka. Ndeko forest komi na kanda. Bopesa mai. Lokobe yoka. Pardon, pardon, bosala boy. S'il vous plaît. Bolongo la émotion na bino kofi ngate nini te botika pardon. En tout cas, voilà, loin de moi. Yoka no, uta okita bino awa ya mo. Esengai na ngobongo eleki na ngodeja eleki. Ata matika ndeki ko kosili. Na soko astire ke eleki, ndimelanga ke eleki. Esenga sute, ndimelanga pena. Boso ba bien mais botika no ko finga. Ndeko na ndimelanga pena. Onde ko forest na mo de tata mukolo. Amukolo azana. Loba pas Kalsho. ouais. Nalobi ndeko lokobe alobi ke biso ndule na biso ni wana ba timi toko menacer bato. Bazo bosa maketo beti le 24, le 25 na Lubumbashi d'ailleurs to beta na kolezi. Azo lobata. Bango bazo beta wapi? Bo beta na bino. Biso to beta na bino te. Biso tozana biso ndeko forest biso ezaka kani makambo zo loba wana. Tozo beta. Ndeko forest. Les seuls artistes na Congo. Tozo beta. Ha? Ok. Tel artiste na Congo avec des 50 000 maloba nani avant que Pera beta ka pamba te. Pera beta ka pamba te. Babengaka ye te. Pacha. Soki yo muninga lobi yo pour répondre yo kaka pour maquiller les oyo ke bien pour oyo mamazo loba pour yo on répondre c'est ça. Ya donc biso ta ba concert na biso bien na biso so ke na malembe puis to beta des ditaka cha $50,000 comme tina ba justice donc to beta na ba kermesse te to beta na ba masima kuna te donc to la concert te oyo bino bokanisa wana ezati pour faire na kermesse au monde na 2060 tango okisa ba âge moro très avancé. OK, attends le combien c'est la Marie soki Marie comment beta moi Noko on l'a micro loba non o Mati loba non ah au boya moi Marie c'est là parce que quand on micro bon ça na mwana po loba quand on micro bon ça na mwana ya donc biso ba concert wana ba kermesse bo mona biso te to ça wana ti dans le concert na Londres côté baloba anglais. Oh ya dans le concert kuna côté baloba Swahili côté baloba anglais. Ça veut dire ba ba collège wana za niveau te c'est ça ngolo Swahili bo ça mabe go eza mabe te quand même eza différent world fizo que no world anglais UK ma coloniser États-Unis ma coloniser États-Unis Canada ma coloniser Hong Kong atayo moko obe de la UK 7000 places oh dans UK 7000 places quoi ya yango wana izolo nde yango wana osoli UK biso Swahili te oba pour tout trésor te biso tokuta ba Simon Mbongo na London ebi Simon Mbongo ngana yebedi mbizo be ngana yebi na papa ngabe na mona na na TV ko finda yembe makasi ngati Simon Mbongo Simon Mbongo UK nabi lokobe ozana Bexi na concert à UK tete ngaza na voyage ngati oh doyo ngaza nga mboka te ngabi mamboka te nakoma déjà na paradis terrestre nakoma déjà biso tozaki à concert à faire 2023 na ba vidéo awa na pole yo papa veut soutien na musika na débillé ya encore Hotel Arena na débillé ils sont obligés de zaga na somba kaka mais soki mutu bengi ngai ezaka nga la somba na kotaka na contribuer oya yuke na sombi te so na 8 ans na paye nanga total en concert de ça luka ukabila ta bandeko mota na Europe na lobi ka chaque monani mutu mo pe na yebi ke akokata ngo te akokende pe na safa bata te a te na lobi o azada le besoin puis na yebi nde kwa parler yoka mais so tinga na mura bon tindelanga na personne ngai te
Et bon, ça, là, en vidéo, bah, comme au Kaba, tout ça Kalso, pris dans s'il vous plaît, alobi azana deux billets. Akochana munene bo, tout le monde a deux billets. On a fallu toi. N'a la téléphone moko, n'a na vola, s'il vous plaît, bolimbis. N'a na vola, n'a na téléphone Akochana moko. munene tout le monde. N'a simbe on a loboko. On a une activité. Yoka, On a une N'a activité. pas explication. Forest, Zela. N'a pas explication. Zela, s'il te plaît. On a un téléphone numéro. N'a na vola. Bon, yoka, ya promité. Na sungi yo. Pour le retour, pour le téléphone, au chaba, tu m'outou pas ça, au lax. Ouais. Ouais, si on a un peu son numéro, tu n'es Te, manda ba condition nga linga na nga yango te. Na lobi kana, bon ça va. Pese lengi. Merci. Pese lengi. Tu l'as dit ça moi, pese lengi. Pese lengi. 100% donc na kosi na nga ilo kuta na kosi. Eza lo kuta. Ngelo salinga pasi yo ozalate mais osomi biye ozana UK. Yanga wana nga UK te, nana mboka yeso akomela. Alors Nana UK te. OK. Frère, tout ce gars-là, au matière, tu as divers. Au fond, la micro, frère. Quand je rentre à Bosonnet. Kenes yo sola mutu nanga sola yo kuna ngana to mura yo ebi sola tata te lo ngalo ba ko ata divers na ebité sur la kosenga yo que no organiser live bien pour na ba tout en raté donc so buta lobby peut ça ta 1 minute ou 2 minutes ou 3 minutes nana nga modérateur te juste divers mais tout ça non ça façon que no on finga ba ici et modérateur bana si donc mabe akiti ba modérateur ba kitsaye tout sur la bien mais que non bien pour de vrai que non bien bon c'est ça vraiment qui est bon le copain kangana micro s'il vous plaît et so pesa na beko voilà merci bon et là on a la roloba sujet où makambo ezaka na messe eza moko o ba concert soki ba kobeta na village so na cité nini wana to ala niveau ba concert te sujet eza moko sujet eza moko wata apesi ndimbola abike no oyo akomeka kosimba bato ya entourage na ye do ya kokanga musicien na bango leader na bango pe bokomona video ya image ya leader na bango chez ye alors soki boza mibali ekoma te azaka na ndako nini sora bwala posa omona ndako na ye bobeta mutu nde moko comme ça bomona parler na ye place leader na bino kozala donc ultimatum eza wana ya te ke no bobetaka soki wapi baspiritas babi bobeta na lola ou wapi posa na ye eza ke no bobeta mutu nde moko comme ça bokomona dans des démonstrations de force ya wata ya bibongo bomi tuna te wana makasi nini asala déjà nanu mabe wata lobi bomeka ya mbala oyo exercice simple boke midi 14 te o biso wenge o biso latin soki wata lobi bomeka wata lobi lo musute abige no o akomeka c'est par là pour moi c'est comment faire des temps wata lobaki déjà c'est pas wata lobi étant qu'un bon leader. Voilà, wata lobi étant qu'un bon leader alingi pour ceux qui wata lobaki bongote hémorragie olingo continuer kaka. Et en plus bozo ba que no wata zolo actualité. Banani ba bandaki. Liverpool aza porter parole à faire et. Ye muta banda otanga komba wata. Alors wata ke gauche droite té. Po c'est le temps na be Michel ba que no oyeto ye. Donc so même déplique par à répéter le kana trop. O bino bobata basima ba chroniqueur nga so bo fingi nga mo na finga leader na bino ou bien na kwa attaquer leader na bino wata peut activer esprit wenge à ce défi azolo actualité te bino bato banda qui porte parole affaire muta banda qui Liverpool ye muta banda qui aza porte parole ya faire le bel affaire aza fanatique n'importe quoi te aza porte parole wata siko ate apesi ndimbola so boa makasi bo mona ke no binonde bo simba staff na ye moko comme ça bon mon suite artiste na bino cheye boke ba debe belé te o moni bino bobeta ki na kolo ici biso to bobeta na Londres biso to bobeta na Paris te wata sengi kaka ilo moko so ibo makasi bo meka na batu na ye moko comme ça nde boko mona siko suite debe ça simple et ça débat que non ya ba concert ou ya ba trophée ou ya ba voyage te ça fait débat ba visa te ya ko so na be trop te
oh kozanga actualité po wata avanda ide na kwena ye wata avanda na kwena ye bino boke luka Liverpool a lobelaka faire kofinga bato mususu na komba faire donc faut te parler à faire rigola aye mutasimba ki komba wata yango na wata lekisi bongo te wata ye activer mode wenge aye na émission na lobby oya ko meka ko simba staff na ye comme ça de par là pour comprendre qui est wata ba debeze belete oh biso to ko beta boy oh biso to zongi boy debeza wana est-ce que boko simba muta wata boko koka so boko koka comme ça wata soit la sabino que non ye na maison mère azaki n'importe qui te pe pas place plus tout le monde que non a wata kosi tant la pose tout le monde que non wata kosi ou bien wata na raison to boy midi ka to sto mi bal ba so na troté au moins te wata lobi mingite wata so ni mingite abi mingite abi que non ba meka so ibo sala ngona kala posana ba image akala problème te mais lelo wata signé po bino na ba concert na bino tout même blanc na so bo matisi ko yeba ka kombo héritier boy oh zongisa boy siko wata yango yo répondre bino alobi que non ba azo so na ni na fan ni na qui que ce soit wata objectif na eza ko kanga leader na bino ko kena ye cheye pe bo mona na vidéo abi bongo alors tant bo sala bo zo ba maloba boko tsa bilo musu na katite donc bo ton dima soki ba makasi bo confirmer biso so bo beta muta héritier ou pas c'est fini ya ba débat ba concert débat pe ba discuter non ça débat kaka ya ko kanga ya ko beta mutu moko pe wata pe a sala démonstration de force voilà merci. Ok. En fait, la famille, awa sko live est normal pour battre comme bela sous moment diverté. Au sali mabe au lobby bêtise ba kiti show soit batcho na munene. Donc ici c'est Gaulois yo mataki pour Forest dans alobaki. Parole les a pas na yo ici c'est Gaulois. Président Calcio, s'il te plaît, avant qu'ici ce Gaulois soit parole. Ici ce Gaulois n'est qu'un tout n'a question. Au cas déjà le beau côté ça a besoin de lichette. Ici c'est Gaulois. Bon tiens ici c'est Gaulois minute la famille. S'il te plaît le Bamoudou. Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir. Dans la matière, pour nous répondre, dans Makambo Wata, à l'objet de l'émission. Wata a un grand leader. Il faut avoir le charisme, mais il y a leader. Beaucoup. Parce que faire go là en 15 jours avec une émission pour qu'elle réponde, héritier, ou bien fallu, bien qu'on finisse par rentrer, jamais. Alors, tu as mon tour, vous sortez dans le cas, vous allez les cas à l'oba. Donc, ouais, tes forces, charisme, il y a leader. Makambo à l'obi, il faut donc, où sortez, Mishka, à l'oba, yango, où sortez, on te m'a oué, à l'oba, yango, qui a été mon co, à l'écran d'émission. Pour la rappel, donc, donc, c'est une fausse affaire. Il ne faut pas. Ah, ça, Makambo. Et deuxièmement, il y a ceux qui n'ont s'occupé que à remettre à faire, bon, on a évité ce que ils ont rendu, parce que faire, il y a ça donc, poids lourd, pas bon, il y a évité, on a évité. Puis tout le monde, ils ont rendu un nini, les grands ont rendu un nini, on a évité. Donc, pour deviner, donc, éviter, il faut avoir le charisme, il y a grand leader. Donc, il ne faut pas aller dans l'émission pour que, nous sommes tous là, on a une Shanghai, non, papa. Il y a un mort, dans leader, il faut donc charisme là. Donc pour le point de vue il faut avoir ça esprit. Il y a leader mon groupe. Et ça l'est bien ma casse. Donc pour donc point on a matériel il y a comme conseil que donc il faut avoir charisme. Donc il y a on a matériel. En fait Nego, na moi batcho na munene même quand on a perdu, je suis perdu, n'a évité pourquoi batcho na munene pour na je sais pas là ça n'a perdu. Nga naza na musala me nazoyoka bolimbisa ngai ici c'est Gaulois alobi ke wata lobaki akobunda na président Ferregola. Ok désolé ok voilà ah batcho na munene oyebi déjà pourquoi batcho na munene. Oui. Voilà, ça veut dire au lac Sabiso que soit au vidéo pour émission la bataille en partie ou expliquer ce que non héritier tanga comme il y a faire et qu'à aux affaires au Parce que tant on le Liverpool à l'équipe d'émission, Liverpool, bon, même si c'était
tant le Liverpool a dit que non, en moto. Et donc, en fait, bon, est-ce que donc, ma musicien, l'orchestre, voilà. Et que dans le Liverpool, à Zaka, fait le goal. Attends, yo, ok, voilà, ok, explication là, tu comprends, juste là, que vidéo, héritier, zolo, qui a reçu ferry. Ferry. Attends, comment faire, mais étant que ça veut dire, attends, comment faire, désolé, frère, tout qui est dans le logique, il n'y a pas net, alors, ils ont PC l'engi, donc, ils ont PC l'engi. Ouais. Ok, yo, mon follow, bon, pour nga, peut-être, il doit pas net, tout, ils ont PC l'engi. Ok, les gars, qui c'est bon, on a amené, ils ont PC l'engi. Non, frère, attends, s'il te plaît. Vous avez une vidéo ou pas? Non, tant que je fais ndeko na ngai ma fan héritier wa matawa ko panzalo ba pionte ko kino gauche droite et vidéo héritier eza ou pas? Non, exact. Nathalie émission au bakati ya mukike non wa tabi ke non ba meka na orchestre na ngai no ka émission wana akuya shengai malgré comment faire atangi ya ngoto metwa mikolo. Mais attends, yo zana munene po na yango donc ça veut dire exact c'est qu'ils a PC lengi. On passe autre s'il te plaît frère Moutou les lois abat ba oboga ba whisky donc mamwe belé le s'il te plaît. Non frère non ba modo pour ça na no s'il te plaît. Allons on munene da PC lengi tout passer par s'il te plaît bro. Pour ça d'amour on a parlé. Mais bien mo fa lo ba que ça PC lengi. Allo bien déjà allo bien da PC lengi. Allo bien. So lo ba tanga kitete anga da munene en fait ndeko nanga mibale tu peux pesa nani amodo bochela nani ministre. Bonsoir président Calcio, bonsoir ici c'est Gaulois. Est-ce que relaxa biso loboko yo kati to na no kati te soko za na besoin licheti ngai na kofuta soki licheti za combien instrument nyonso esengi ke fo instrument nyonso esengi ko kata liboko soko za na ngote ngana ko ici c'est Gaulois ngapela na licheti mais je crois pas que ici c'est Gaulois bon na pour voir mon ici c'est Gaulois mususu je crois ça yete soki za yete bakombo misusu bolataka te Ndegolanga ici c'est Gaulois limbisa pour ici c'est Gaulois mogalo baki j'ai même ma main à couper depuis tout le monde a quitté donc au chikombo na ende to kanti yo limbisa ndeko merci beaucoup président eloko na elaka ya peut-être na moni kombo eloko na mateli mbangu penza yango mais pona likambu oyo monde musique eza monde mystique batu baza ganga ke baza bata makasi bapesi bango défi et comme que artiste il faut la ta charisme ndeko na ngai ici c'est Gaulois ubosani émission premier soin olobi ke artiste fait gola le kana noter à répondre héritier toi répondre Fally Ipupa toi répondre nani lelo oyo soki babengaka Fally un certain nom eza parce que fait gola le kana émission apesa kombo ane pas Karine Mokonzi na premier soin lelo oyo soki babengaka Koffi Olomide bakombo oyo na kotanga te awa eza parce que fait gola aleka abenga Koffi Olomide na kombo wana lelo oyo soki toza na batu oyo baza ba proche ya Fere bazo kende kofinga batu tozo mona action zo sala mate loko zo sala mate parce que Fere gola lobage ba makambu nyonso oyo utaka awa ko bande pa makauzi ki utaka awe pananga donc lelo oyo biso toyokaka mutema pasi te tosetonaka te tango entourage ya Fere gola ezoleka ezofinga bato ezodenigre bato ezocritique bato na ndenge ya mabe parce que toyebi ke eutaka nango pa Fere gola mutu apesa biso eloko wana aloba yango ba émission eza na TV ti lelo na chaîne wana pe non balongola yango te ezalaka wana siko lelo bino bolinga boya se tenir lokola ba donner des leçons par rapport ya nini na monde ya réseaux sociaux oyo toza awa na TikTok oyo partout tokoleka soki batu bazo finga bino batu bazo critiquer bino batu bazo dénigrer bino boza ba dernière personne oyo bokoya kopesa biso ba leçon de morale parce que monde ya mafinga toyebi ke bino ndenge eza wana soki disque d'or ya mafinga ezala mais bino peut-être bozaka na ba platine d'or to ba disque de diamant pour bino banda leader
ti kokita na bato bakumbaka bapusu bato oyo batekaka bati bato basalaka nini epa na bino toyebi ke tokuta babiloko wana place baopesa bino badefi bozolinga boyo tenir bato baleson mutu na bino alobaki ke babeti Charlie Prince etikali bato ya wata aleki ayebisi bino eza teke alobaka o action esala masima aloba ye ayebisi bino en avant bino sikoyo bolakisa biso ke boza bato makasi bopesaki promesse etikali bato boy ye pe aye kopesa bino promesse ayebisi bino ke soki botouche moko yanga mibale te moko yanga bokomona ngai nakozwa artiste na bino en otage bino bolakisa esprit de force na bino comme ça wata pe akolakisa bino esprit de force lokwa bobengaka ye mwana muke bobengaka ye soki neni bakomuna so bobengaka ye ke akosala eloko te bino bomeka bolakisa force na bino comme ça totala ya bino pe esukela wapi non baranga pe allo Cassius. Ouais, bonsoir, parole à pas non. Modo, à minute s'il vous plaît. Bon, merci la parole et la parole. Journal et l'homme bimana qui vraiment mal à l'aise, nazo tambola partenaire kaka Venezuela. Parce que non ngana tuna na ba panel nyoso na otamba ba nyoso ba Venezuela. Tisiko na ngana yeba so ezani no juste. Parce que na classe tout temps sur la Venezuela te maintenant qui mukolo be komi partout na otamba la Venezuela. So que ça dit kambubo expliquer ngana yeba. Koto msuba ko ma Trump, koto msuba ko Mamadou na comprendre te so problème ngezani. Nazo comprendre te. Voilà la première question à tuni muto ayebi à répondre. Bolo ami balé. Wata aza esprit depuis to banana wenge, to yeba wenge maison mère. Na maramba mobulu mise mo otaliki wata. Mutu nyoso yebi histoire wata. Ta ba tanga ba guerrier so baza 5 na maison mère wata oza deuxième. Bill après Bill eza wata. Après tu ba babindo mboche ba JDT. Ba leader mususu, ba artiste mususu, ba se belé ba kabose, ba miel, ba tade na makambo wana tout ce qu'on y ba bangote. Tout ce qu'on y ba bangote so ba salani na ma musique. Donc biso to za problème té. Ezande président Facha le bak non mukolo yo kalisa si moko na Goma akozong sa 30 na Kigali. Ezande mo pe défi wata pesi, oya mimonya za makasi abeta ta mutu moko. Ata fan ka ti polo héritier beta ta mbata tango bete mbata sko to yeba siko ke non mambo wata lobi en otage akokanga leader artiste to akokanga musicien to nani yango to zela parce que to mweda wata ndenge asali orchestre Fabrigas azuba musicien nyos awa siko e komi na ngambo na bino so boza tembe bo simba kasi wata ta bo simba wata nde to yeba siko ke boza makasi bo mimona nde bino boza danger wata bobenga ke mukie mutamukie ache bino sko a defi na ye ekanga bino na kingo bomo zanga na place olobela ngo oya mimoni kaza makasi po biso za biso makasi te to esa bino ke boza niveau ya ba warrior te na ba sensor te boza na niveau ya wata boche etembe tango wata ye mosko a expliquer bino à partir ya Lubumbashi ke non bomeka ata boche mutu musapina lisu boye basko e personne a ozala ke wata donc azana ile musu ya koloba te azali ko bakisa te ache bino ka défi po bobandaki biso biso toza ba grand chanteur to yembaka bilanga ya boy ko yemba to mona bino souté to betaka ba générique simbara des génériques ko wata bimiska générique moko biso moto mo mambo sali bimiska instrumental pamba ezo cartonné mais bino koto boza danger makasi na bino kaka ya bomonela Charlie Prince yango wata pa lobi ke non oyo omona ke ami yoki aba mata libanga likolanda kwa wata presque misa wata lalaka boara libanga likolo ya tol tango boara libanga likolo ya tol ndako wata nde wana siko tokoyeba na biso na bino so bofo ezala côté nini so parler du peuple pesa la côté nini merci nasuki wana. Ok, mais Fafa, désolé Warano, tu peux ça non Fafa là madame allo bazo para après na ozonge là aussi vous plaît. Nalobi bonjour. Omoni ngande na matiawa, ngana matino plus opinion nga. Soki Ba modo ba minute si vous plaît. Omoni ngana tanga kombo eloko te. Eloko pe déjà na yebisa ye makambo nanga kota kana yete na bona nga makambo. Na boyi
po na famille na biso toza na moto a genre wana te kombo eloko na boyi na nga makambo po ekoma ke opa nzungu bato boboye bato de loko abosika ye abenga nango eloko DJ Fa era azobanda bozoloba te Fafa wana nani susu nazoloba te nga na ye meme nzungu nayebisa ye atangaka kombo na nga takipane makambo na nga te nabona nga makambo naboyi papa naboyi eloko nabo na nga vraiment naboyi na nga nabo sote vi na nga pe na linie mibali nga nalingaka to o nazana oza te pe bandeko na nga mibali eloko oza te naboyi la sujet basa nabo info matako eloko na nga naloba no mpo ka nzungu aza onga kolapa mpo namoni olapaka te tu onga olapa me mpo nzungu aza pekisa ya na kisongi me nabombeli oyo na live mosusu esika na live mosusu na ofingo na promettre yo président calcio na biboy malangwa merci nokamiko na biboy lokola héritier alobi nga nazozwaka oyo balobi lokola mpo héritier akobeta ne ye mpo héritier mpenza wi akobeta vraiment lider wana makasi akobeta fere mpo abangake fere ayebi somo héritier mpo yanke kuna na maison ntango akayenga micro naoloba te estce tofinga te mpo héritier alobi bosimba oyo aye moko bosimba suki ya mutu na ye moko héritier alobi bosimba suki soki boza mibale lokola bino bozobeta bato lokola mpe bolobaki ke bozoka etikali mutu héritier sikoyo ndenge eza boye héritier alobi bosimba bato mibale te ka moko omoni yapaka sasaka bino bosimbaka yapaka nde bomona héritier Charlie Prince mosu azowumisa kobeta fere mais héritier akobeta ye esika nyonso bokuta héritier vraiment kobeta fere lokola mwana mpo fere ye mo ayebi somo héritier ayebi depuis na maison mère ayebi président nga na kiti na ngai mpo eya makambo ya business nalobika na par héritier mais eloko na ofingo awa te na ofingo esika mosusu na promete oyo na ofingo bato nyonso baza mpo ena na ofingo na balive wana mpo nalobaki ngai songi nayebisi mokokota makambo na nga te eloko ozoluka nzela poto nazwa pusa charge olingi ndeti yo malamu otela lisoko kuna na kuna nabengisa eloko lokwa yo c'est bon tout ça semble comme s'il y a rien été Warano parole eza maboko eza na mapana yo pasha na ozongelo après tout pesa na bande wa mathématique siko Warano fongola bonjour bonsoir na bande koto bazolanda live ouais point de vue nanga vous pensez pas minute vous pensez une gola minute ouais au fait na histoire moi je comprends pas en fait d'abord premièrement on dirait bande ko belé bazolobela soki madura musu bazo benge Trump akende ko capturer Madura alekana na TVT aminaki ne ba stratégie na ina FBI na ye après bakangi Madura ndesko aye ko leka ye ko asimuse ke noto kangi Madura mais mutu bozo kumisa Madura soki Trump akangi na Madura te e bokomi ko kumise bo ndeni e bon soki Madura akangi esiko bolobani bozala poser puis ba wario musu bozo sepela na yango bozo yoka bien mais soki pa lobi pe na leader la bo sepela parce que ba live efikalaka parce que eza wenge obne bobosa na boyi bateke wenge ne zara bongo ezana ngo si c'est baluka nef ba propos oyo ya monsieur héritier Watanabe azoloba c'est artiste moko ya wenge akozala peka capable eza elo monte ko empêcher alobela pe artiste na bino elo bozo bosa na yango wana j'espère que tanga kolobela pe artiste pour mukolo ezali wenge zara bongo Makamba wenge ezara très très compliqué tout ça qui awa ya Jacquina Paper V ezo simbate JDT kezongi JDT aleki boy suka na moto ya mona ba na ING donc makamba wenge ba warrior bokota ngona loyenge te bokota ngo malembe parce que
makambo ya lobby akolobi la ngompe artiste na bino tozalia ba eloge to bozo ya kopesa ye lelo ndenge bozo ya kokumisa ye ndenge bozo ya kosanjola ye sachez bien que wenge si c'est comme un nef et balukaka bopesaka wenge confiance te bopesaka wenge confiance te héritier nayebi te epui bokonfondre kozala mobulu na kozala moto ya makasi biso bato tobota na ba deux jeunes filles nango naza na bango ba deux jeunes filles nanga ya bametiola oyo naza na bango eya na moko azalaka mobulu oyo aleki me yaya azalaka du soki yaya asimbi kobeta aleki ondima te donc déjà exemple kaka moko ya bana nanga oyo nga na bota to ocomprendre malamu ke kozala mobulu na kozala moto ya makasi c'est deux choses différentes. Héritier kozala mobulu na loyenge ya bato entourage ya bato oui bazomona ye moto ya makasi héritier mais héritier bomona déjà héritier mpasa babunda bitumba 2 à 2 1 contre 1 pardon bomona déjà bapanzi nde ezala mpena na ntike to banaki kotanga boye bapanzi bino selekele yo na moninga moto akabula aza te bajara babitumba bongo bomona de héritier asala yango déjà kosala babiloko moko boye ozala bagarde corps na parquet soki ya nini ya matete ozokisi brigade na bato na oyo elongo owa moto ya makasi non ki moto ya makasi bayeba yango bongo te héritier akoya na bashi nga akoli na kitambo naloba ngo nakoli na kitambo na veni vivi donc siko bashi nio héritier akoya oyo toyeki biso bana kitambo toyeki non awa te tobala okende na maison communale tomona bamaître magouche bamaître chumadi bakoya na babashi héritier akoya na bashi ni na kitambo. Donc, pour tout comprendre que kozala loyenge na kozala moto ya makasi c'est deux choses différentes. Koloba l'artiste que non arokene ko capturer artiste musicien lokola Ferrego là. Il a d'abord un manque à respect. Et bino bozo ko encourager bozo betele maboko. Bozo bosa na ke wenge balukaka. Lobi pe akolobela ngo artiste na bino. Toza awa. To kosamelera nzambe abo mabiso to kufate to salaka awa. To mona makamto yele kana mokili. Toza on ka epanzungu awa. Parce que wenge to yebi yango bien. Beaucoup mise bo bien ça ramta l'esprit mutaba tout ça. Tout ça wa. Et mais nazo na ka rappeler que non eza wenge ya bozo kota ngo beaucoup de biso misma to kota na mosquée. Okoti le kolomoro ya gauche, ya droite, après ya gauche et Rolanda. Beaucoup de malembe, beaucoup de les makona luyengete. Merci. Que menga na yoga bana wenge ba benga na bino no mais c'est pas grave. DJ Fa ba modebo pesa DJ Fa ministre na ye. Wawa. Le colonel ngai ouais ba eza ministre na ngai na olobati bo pesa DJ Fa et comme une menace yo kana ngono mi s'il te plaît ngono mi s'il te plaît le kobe kana mi s'il te plaît ba modo bolongola ba ministre pas Gaxon bo pesa DJ Fa après DJ Fa n'est Gaxon bo pesa DJ Fa ministre s'il vous plaît. OK d'accord j'espère que nazaki déjà na moi nazo comprendre te mikolo ndenge bofandi place wana bosimbi déjà ba télécommande bozela kaka mwa eloko moko ebima munene siko à chaque fois bonda ochanga munene no silisa bamambu na ngai ya koloba te finalement to suka na sengi na bino avant na banda koloba bozo wa télécommande bokitsa na se po awa munene ezate to solola normal zila na biso munene ezate. Ah, calcio. Yo na mto diriger. On a kutana ba problème ebele. Une fois zate. Yo lo baga c'est bon, to kangi yo lo baga lo bato. OK, d'accord. Déjà pour commencer héritier Watanabe avec beaucoup de respect aux amutoyo na banda ko admirer mingi. Soki eza na ba leader oyo ponga na kutu fanatique ya Ferre nazwa ten kofanda na Ferre na sola na ete et ba play oyo zalaka nango opesa biso ba opportunité ya kofanda kosolola na yo okabola moi véritablement donc c'est une bonne chose mais et Ferre aza wenge Ferre avie na o tika kokenda ona ndenge okendaka nango wana ntango ozoleka osala ba video ke ozwa
faire ozwa leader na biso en otage. Ozwa biso leader en otage. Na ndenge na yo moko, est-ce que o respecte ye? Pour à part cause la musicien on a vu na yo. Est-ce que o respecte ye? O respecte famille na bana na ye. Ça ce n'est pas normal. Donc na ba o nyonso ba oloba, na ba o nyonso bazo tia ba mbanga wana les jours ceux qui ba pone bo crier wana ba gola pe ba esprit mabe bazali. Les jours ba ozwa ba warrior mi balé misatu ba beti bango ba seulement ba vidéo ba poster. Tant bo mona ke leader na bino ozani loko osala te et puis bo zonga awa bo lukelo ko loba. Et alors arrêtez d'encourager ma parole oyo et zoko honorer héritier naran na yete. Et zoko honorer yete. Donc arrêtez d'encourager. Na minute oyo bo encourager héritier acha date na poto ata na salle moko ya 1000 personnes ata moi single mo bo toroyoka. Ndenge instrumental na yo wana bimi wana et quand même tozoyoka. Et l'OIP n'a même qu'à c'est bon comme ça, la musique c'est ça, ça se passe comme ça. Mais non que oye la rabiso va discours moko, le quoi yo zalaka balabala, o zalaka balabala, comment on comme ça elo ko eza din te na rana yo. Comment on comme ça belo ko bongo, aux leader d'opinion, à part cause à la père des familles, aux leader d'opinion. Et là on nous a sabato ce qu'on bino ba to hotel melika ka problème il y a premier soir et là on c'est les carats c'est les quatre et les cas leader na biso atena ba propos et puis yemoko c'est ce qu'ils a aloba le pourquoi atena ba propos wana et alors arrêtez ko diembela na ba mambo wana faire ba mambo wana aloba ka susute. Donc héritier normalement tu devrais répondre à faire égale si alobaki. Mais tant que faire atikali kolobate ça jeu des fanatiques. Yo kokota na jeu des fanatiques te. C'est que ba fanatique ba sala ba délire na bango soki ba robeta na ba bomani ba sali ba nini bo. Ça c'est pas ton problème. Ça c'est pas ton problème. Fanda juste calme. Concentre-toi. Tu es la biso badats et bête la biso musique ya bien toroyoka. Ngata naza gola sur bête musique ya bien na royoka. Par rapport à sa image. Merci beaucoup. Maintenant, souligner Calcio, tu vas matin pour nous manquer de respect et puis tu laisses passer. Ça, c'est pas normal. Merci. Les Kangana, c'est là où qui va se manquer de respect. Garçon, je vois parole. Bon, merci beaucoup, ça, garçon. Ouais, président Calcio. Bonsoir la famille. Oui, on a un peu son opinion. On a confirmé Pena avec force. Ouata a la facilité. Il y a ça à faire bon. Naïbi pourquoi na lo baboué. A la facilité au salon. Pe naïmo faire. Aza conscient yebike. O Ouata lobby. Ceux qui va fanatique ne ba meki. Ouata au salon. Ba vivre parler moko. Ba yebani bien. Aïbike eza na niveau ya bakinyo ana. Oh. Le président Calcio, premier au Tchanga la Mounene, Eloni à lobby, et au Tchanga la Mounene. Oui, qui est na faire non, na bike, ba vivre par les mots à propos que babeta place moko non. Biso du tout eboki, babeta place moko. Et là au Tchanga la Mounene zawana. Pour mité na zoka ba kosaka ya maison mère na tie au mona wata na faire bazar la kodio. Garçon, au bongisi ka ndesiko avant le baki bongo disiko ndi ba au bongisi ki ba beta parler moko ça ba beta orchestre moko c'est ça non? Ba beta parler moko oui, orchestre moko non, c'est ça non? Oui, c'est ça. Voilà, faut clarifier biso boy. OK, ndenge moi je na munene. Non, pas grave. Eza façon le bel donc parler moko ça que ba vive ba beta orchestre moko. Voilà, mais qui siko le bolo ngena munene si ba mode. Ba yebani ba état d'esprit, en fait. Ba yebani ba état d'esprit ba ngonyos de baza bon, ba yebani donc faire yebi que wata la facilité ya ko sala bongo. Aza conscient que wata la facilité au salon.
ezala bakela ba niveau nini wata na fasta salongo pe na moment oh et faire enfin sa réunion na ba mettre na ye ba fanatique baza proche na ye au mona ezala wata nenga lobby boy. S'il vous plaît, oui. Pour battu comme pour voilà bado kabiso ba lobby au lobby qui est fait rayebi qui est héritier à Rosala mabe bon donc c'est ça on confirme quoi. Ayebi ke wata azana esprit ya kosala likambo wana oya lobby. Azana esprit wana soki tembe e président Kalsu soki tembe ezali kambutu to tande wata e mona munene soki tembe babeta dadimola babeta pakalingomba après to mona babeta mutawata tilobi na tongo babeta fanatique wata babeta ata musicien wata soki wata asali c'est que bobo qui éponge donc tozana pour ça bine fobo sala yango boya biso na conseil te que non héritier na grandeur na depuis ka héritier ko ma grandeur et pas na bino bagolo depuis ka héritier za mutu munene et pas na bino bolo ba héritier za mutu muki est-ce que imaginer mutu bino bomo na rien muki abetele bino mbela que spiritas kara moko mais héritier mutu mabe héritier mutu mabe makasi donc comment rose pena idée. Bon, afandi na ye pop a préparé concert na ye mabetelo ko wana. Ko ngana mutu na ngana ebendeni ande ritsa lobibo eseke to mona na ba panel pena mafute ko mata mais non comprendre tisi koti héros ba golo ba silikate. Non na moni golo silikite. Non na moni golo tombogite na ebite bana lingwa la so bazana live lingwa la kuni ezo se passer ndenge nini. Batu baza tout bazate groupe wano basangana ki wana ba taxi jaune wana pona ki okanga nani Charlie Prince bazali sous te ubia bato batindele bango bongo basa l'opération wana opération ezali sous te non comprendre il faut bo solo la bo sala ta panel na bino moko bo solo la toye bango nanu boza wapi faire bengi bino apesi bino message ke bokeba bo banga to ndenge to comprendre te po bo silikate. Depuis tongo na mona ba golo nyos ba komi be écrivain bazo komakaka donc golo roya ko signer so moni golo matina panel si ka yo pesa conseil que na niveau héritier a rosa na makambo te biso zalara mi ange mi démon na minute tozana mi démon bobeta ki Charlie Prince boyeba ki bozala na ba date ya concert bobeta Charlie Prince après botindaki message qui tikali ba spiritas boyeba kike bozana concert ce que bwanda osela ndeni ke bobetina no spiritas après boyozwa message non après c'est bino message en avant bo simba spiritas bo lakisa biso code cherche wana soki ti semaine esili code 16 de salamité boyo matana ba panel bo le bela biso pour Donald Trump déjà a bois qui déjà mbela. Donc ngana yebinde na yebeli faire nda banga makambo c'est ka bengi déjà batu na yeke non makambo komi mabe botika po wata yebi mobulu aza pena mota mobulu ayebi makambo mobulu ya ndenge esalaka bato nyonso bafanani na maison mère bakoka ko supporter ye te po bayebi ayebi bango nyonso c'est lope na bendio matoi ozo leka po beta première concert na yo balola lolembo na yo mbalebele po yo tozoka na ba malewa na bendio matoi ona lobaki te yango ozo lukoki no beta ba concert balola lolembo po yo concert ni zalaka na ba plateau yebani nozo loba po yo na ebite so tokango wapi. Merci. OK mais bagoloa ndeko na bino code 16 azolo ba boza focus ensemble ba bien bolandele bien focus waya kuloba Charlie c'est Charlie Monsieur le président Kalsu. Ouais motion c'est la zambo motion les amis. Oui, mention président Kalsu. Ouais, Charlie c'est la ils appellent quoi on appelle non comprendre en hôtel en hôtel na ngana tout nananu focus ngana yebi keza aigle mtando lo bango depuis ka bande ko na biso pi ba komo lo ba komi na mode focus na éviter président Kalsu ba bazui mo wana wapi ya focus
On est dans Malango, on est dans Malango, Malango qui était L'homme des girafes. Au répondre s'il vous plaît, on vous en attend. Focus.